Kita. Na balandi nyonso ya Via TV Monde, merci na ba o nyonso ba pesa biso confiance. Je mets la champagne à Yesus na émission na Yeto Lobela. Là je dis merci à mon caméraman réalisateur Herman Prondomba, si balabi caméraman ya sérieux. Je dis encore merci à RTV Boboto balobi fils sage maman sociale. Mon like na peso mbote sikezali. Je mets la champagne à une émission na Yeto Lobela. Lelo to yeko lobela CD ya Queen. Mes sincères condoléances à ma présidente vie ya Queen Madia Arculo Monde. Akufeli moko ya bandeko na ye waza yaya na ye eza sangwa pasi pe mawa sangwa na tango komaki na matoi na nga je mets la champagne en tout cas epesa kinga pasi mi koleka kotala ko perdre muto aza déjà mukolo muto déjà to mesana kina ye to za déjà famille mais lelo accueilli atiki biso toti na morgue ya kakokolo toti ko récupérer nzoto ya na biso mama tete lelo yo samedi to kitisi yango awa na salle awa pona kolela ye vraiment ezo sala biso pasi mingi ezo déranger mitema na biso Maman teta tiki biso avant posa na esila ki biso te. En tout cas, suis biso vraiment na mitema. Yango wana je mets la champagne atika ki micro ya Via TV Monde te. Nazo tambisa micro na nga pona kotuna bandeko moko moko avina bango sur liwa ya mama tete.
vraiment liwa ya maman Tété ezopesa biso pasi ezopesa biso mawa mais émission oyo j'ai mal la champagne azo présenter ezakaka nga moko te na représenter ngo ba journaliste baze ebele binyo mo boyebi na via TV Monde tozana ba journaliste ebele pe ba kolobela matanga oyo pesa matanga ya présidente na biso via Queen Mother donc tokoyi kotika ngo boyete ba journaliste ya ndenge na ndenge tokomona ba panza artiste ya lokola Tancel wazaye de moins de 10 ans tokomona pe Fashion Miguel balobi les bogards de la presse tokomona ya ko interviewer pe bande ko na part na ye en tout cas quand moi j'ai mal la champagne nazo continuer ko tambisa micro nanga pona ko tuna bandeko ba avina bango na liwa ya maman na biso atiki biso maman Tété là je dis merci à ma tante chérie Eden Toul en français je dis encore merci à ma tante Toul Ange na France ici que vous allez je dis encore énormément merci na Yemoko balobi 12 étoiles Victor 12 étoiles en Jésus-Christ na France en tout cas totam simiko na biso amal pondomba toleka toujours tout na ba question na biso toujours tambisa micro na biso bonjour papa bonjour papa nga kombo na nga j'ai mal la champagne yo kombo na papa Florent Pezo Fuende. Ok papa toza awa na matanga ya maman Tété nga naza animatrice ya émission Tolobela nazotambisa micro na nga pona kotuna soki ezosala ndenge nini komona ke maman Tété lelo aza susu na biso te mutu bozali kovanda na koseka na melelo aza susu na biso te ezosala ndenge nini vraiment. Oui, ça la passe makasi parce que tobotamina ye maman moko tata moko elle est la 5e ya famille nga naza 3e alors tango amoni que maladie tungisi makasi a lobby ngai so kokufa pona ke kufa na ndako ya Pezo donc ngai elle est venue très malade très affaiblie et tomekaki na bandenge na biso ko remonter ye ko bikisa ye azoye traitement oyo akoye kozwa ya dernière minute c'est seulement butu ya vendredi 19 octobre poto koma samedi nde alala ye mabe tanto lamuki na tongo totalaka ye nanu liboso on a trouvé que asanzaki état clinique na ezaki da mabe on a appelé les médecins aye sur place azaki musikate alobi au photo kendeka na hôpital susu ya Kitambo elle avait un problème de transfusion tobimi nzela moko toke Kitambo et 1 heure de temps après akufi tokoya kokanisa ke akufa ndenge na yebi ke biso pe tokufa nanga na oloba mais na samedi 20 non on est dans le calcul na biso te curieusement samedi 20 octobre partir à 9h30 10h avec kokufa ça fait très mal mais on n'a pas le choix et anzela na biso nyonso lelo ya ye lobe ozala ya biso ce qui est sûr eza biso nyonso tokokende tolulaka bokonzi ya likolo lola mais pour le moment Jésus a nanu te mpona kokende kuna il faut passer par la mort donc liwa esali biso passe comme toute séparation na mona mutu azokende poto bato baolela bon mutu oyo akei mpona libela donc ça fait très mal yango wana sentiment towana yango ya mawa voilà un peu ce que je peux dire. Ouais, merci beaucoup papa. Nazali na posa na yeba soki maman Tété asali combien de temps na malade a souffrir na malade yango temps mulayi ou bien kaka beli kaka mukie bongo atiki biso. Bon, c'est que vrai que abeli moi bambula mingi mais ezak ekoza la distrait na batu ezaki na bambula o abeli et se tenait debout azali kokepe musala azali kosala na yazo tambola nazo eba que na simbi couple ya suka na mariage le 30 juin oyo et ye muta lamba ki pona ba invité le 30 juin oyo alamba pona ba invité donc elle s'est déplacée na boyo komona soko chekate oko mona ki aza bien mais seulement son médecin qui peut dire que ezaki nini vraiment c'était quoi donc a traîné nango mwa muke et à partir il y a un mois oyo nde et ça gravaki pe et comme maye lelo voilà un peu. OK, merci. Sokina kotosa
te kasi nakodefisa soki nakotosa maloba ya nzambe wenze na ngai ekotambama Yahweh na libele, Yahweh sanjolama Yahweh na bomboto yo sanjolama Oh Yahweh na libele, Yahweh sanjolama Yahweh na bomboto sanjolama Yahweh na libele, Yahweh sanjolama Yahweh na bomboto yo sanjolama It's my boko, it's my boko. Jésus, il est le même, Dieu aujourd'hui, il est le même, éternellement. Il est le même, Dieu aujourd'hui, il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, il est le même, Dieu aujourd'hui, il est le même, éternellement. Oh Jésus qui l'aille, il est le même, Dieu mon chef, il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Il est le même, Dieu mon chef, il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Oh, il est le même, il est le même, il est le même, aujourd'hui, il est le même, éternellement. oh, je veux chanter pour Jésus.
Papa, mama, bakoki kofundela na nyumba
kotalisa monene na ngai nani akoki kosemesile na nzambe na ngai nani akoki kotalisa maloko na nzambe na ngai otikaki lola yesu okitanaki nzoto moto ozwi esika na ngai ofuteli nga nyongo ya talo yaya oh yesu kristo ekota nzume na moto na yo Gloire au Seigneur. Mbote na balandi nyonso bolandaki émission na biso Allo Star tozala na poto lakisa bino kaka ba événement bien oyo elekaka na Allo Star quoi. Donc so bomoni biso a boto kabola vraiment sango matanga ekomeli biso na groupe Nouvelle Vague quoi. Donc tolandi mama na biso mama Via oyo akufeli grand tiers na ye. Donc tozala na to kabola mawa ensemble biso nyonso na bino quoi. Donc et ça vraiment ça on passe comme le biso c'est au monde fashion Miguel na façon nazaleli donc et ça biso vraiment passe to couvre vraiment mutumora munene kati na biso na groupe na biso vraiment quoi. Donc grand tiers maman présidente ya on monde biso na poko lelo to zawana poto kabola ensemble quoi. Donc on est là, on est toujours ensemble quoi. Donc Bambo Telangé belé na notre boss Don Samouraï na 4 États-Unis. Donc maramba bien ça quoi, maramba bien. Na pesi Bambo Telangé na chez la Vita na 4 à Londres, na 4 à Paris quoi. Gaël Santonga, Sandra Bossomo donc babi bilonde bo fongo la fashion marampoise la quoi. Bambo Telangé belé dans totam sa micro baladeur. To ravi à moro na moro ninga roloba par rapport à Sangwaliwa ou Esubiso quoi. Donc on est là, nous sommes ensemble quoi. Merci beaucoup. Ah tout le monde chef le biso Branly, to ramon ba viner par rapport à Sangwa passe Sangwaliwa ou Komel biso. Bonsoir chef. Bonsoir. Chef par rapport à Sangwa passe ou Komel biso na groupe Mobimba, moi ba viner zani. Ouais, moi je pense que Mutumota souhaita liwa ezali volonté ya Nzambe. Nzambe nde mutapesaka et puis iye nde mutazwaka. Donc loko ekoyeli biso na libota Nzambe nde mutalingaki ezala bongo. Donc tozawa kaka mpona okumisaka Nzambe na volonté na ye ndenge alingaki esalema. Donc c'est ça quoi. Donc maman azalaki nani mpo na yo? Du fait que azali déjà grande sœur ya maman présidente. Donc aza yaya na biso, aza maman na biso, donc aza de nyonso mpo na biso. Donc parce que aza déjà oyo maman présidente azo respecter, azalaki ko respecter. Donc biso pe toza na droit ya ko respecter. Donc bien que molimo na ye eza epe manakimia. Bon, c'est la volonté de Dieu. Donc toi ne l'homme sous ton salaté. Bon. Moi conseil nous que pesa na famille na bandeko batikali. Conseil ezalaka moko yaya mama salaki oyo mission na Nzambe atindaki na mokili déjà akokisi yango et ngonga na ye koki oyo Nzambe a préféré abenga ye et biso bato totikali ezako totala etamboleli na biso ndeni totambola pour que lobi tokutana lisusu. Donc c'est ça quoi. En tout cas merci chef, merci. Ouais, merci. Au moins nous on toto zo chef na biso Branly tu sais vo toto zo ya pesi ba vine par rapport ya sango ya pasi ya liwa o komeli biso na bino quoi. Donc tout le monde artiste biso kaki la foudre to rapper mo ba vine comme ça to me repe ko solane. Bonsoir Star.
Bonsoir Fashion Miguel. Ouais, Star. Par rapport à Sangwa Liwa, il n'y a pas si vous comme besoin d'un mouvement au Lobani. Ouais, ça fait mal parce que on a 8 mois de temps au vivre à TT. Dans ma tête parce que tu as ensemble, tu as voyagé dans maman. Tu as ensemble avec quelqu'un, tu as normal, tu as donc c'est juste ça qui plus de 2 semaines dans ma tête. Tu as ensemble à nous c'est sûr que na biki déjà. J'espère que vous avez un Camille dans la bino na kin to za pas na kin. Kuna gene papa ba traitement des arara. Mais je te donne c'est na ri sango wana ke ya teta kufi ça nga passe parce que ça sango eza sango ya sangote. Ya sangote ke ya teta le roti 1 million te. Ya sango ke muta kufi. Et ça nga vraiment mawa et on perdre mutu malam le roi tete parce que adana biso bien na matadi. Comme on a un ala libongo, ils ont conseil pour la biche de Tikali quoi, tout bas en parce que ça m'a bien la vie en Tinate. La faute de qu'il faut éclaircir biso bien. Quand tiers maman la biso et la biso belle guinini. Pour le côté de détail vraiment la bi malade la belle guinini. Na belle gazai malade mais précisément quand il malade la belle qui là vraiment na ko ça te va bateau bateau la biso na belle guinini mais na belle qui a été malade. Et puis na belle qui paye sa biki. Chose étonnante même chief na ngaji ka qui a bigaré déjà. Mais là il y a et lié ko soit brusquement donc et ça ma pour na groupe net perdre grande série présidente na biso maman vie à coup de mal déjà passe. Moi tu es là tu qui va parler tu es là parce que ma partagé na maman quoi donc la faute de que moi conseil nous que peut ça la bande ko batika na famille. Donc conseil mais ça gravité conseil ça me coucher to ba ensemble parce que comment d'être na la libo ezana ngo masanote ça que to ba ensemble pour biso to dae to za problème c'est rani to kufa mais to kenene wapi c'est ça le problème. Vous faisez ma bête mais ko place to kende on est fait to va place to kende. Le roi biso to on a pas to que lola il faut ça bola on a c'est un mot il faut que passe bien. Donc c'est ça et ça n'a pas si Tamboule Tangamen, na DGC la c'est la première fois qu'on a en place on a pour na TT. Donc ça fait mal quoi. Merci artiste. C'est bon. Artiste aime sur la foot de Kagalobi. Koku fait ça ma bête mais faut que ba sikani ningana otokende. Donc bino bandeko bolanda biso donc sangwe vraiment ça au moins ya passe makasi donc ça biso vraiment passe comment la koku fait ça mutu munene na famille boza vraiment c'est vraiment choquant makasi donc choqué biso vraiment makasi donc so moi so na attitude à boza vraiment c'est ngote po to bung c'est vraiment mutu munene na famille quoi ah tout le monde peut artiste des gars quoi bonsoir artiste bonsoir vraiment artiste par rapport à sangwa liwa o komelinga na yo conseil ni no ko pesa na bande ko batikali. Bon merci vraiment ça passe comment na ndeko la biso ndeko maman président la biso vraiment tiki biso vraiment ça passe dans le gars sangwa les selenga bien té en plus comment na vraiment maman façon nenga zole la façon comment qui vraiment selenga vraiment passe mingi donc c'est la biso passe tout ça la matanga déjà depuis que nous va somona vraiment et ça passe na motema vraiment et ça passe la famille peut passe la biso barteur vraiment balobi mbile telera partout et teli le pas mère lobi to habité alors to kabola passi na batu bala passi to kabola sengo na batu bala sengo na minute au maman za vraiment na matanga maman présidente aza pena na matanga ya to yokolela ensemble vraiment ngapela za artiste na ye star yo mobala mwindu vraiment to za toujours na matanga vraiment c'est bon merci artiste ah tota musaka micro balader on a bis. Ouais, bonsoir Star. Ouais, bonsoir. Ouais, Star. Par rapport à Sangwa Passi, Sangwa, il y a Liwa Oye Komelingana yo. Moi, le Lobano qui est salani. Ouais, ça que famille Mobimba, famille Pezo, famille Mama Zoya, docteur Mana Mawa, Matanga Ali. Cancer n'a pas pena Koufi, propre donc quoi. Voilà quoi. Donc ma pena et Ali pena Makasi. C'est ça que Clercy dans la pototo et ba grande sœur, il y a la biso maman la biso Koufi nani. Bon, sœur a oumeli pena la maladie moi moulaï, une longue maladie. Donc na ko Google bébé te quoi. Pour la mada sœur o aboko libiso amoni pena biso ne to ko la quoi.
vraiment que son âme repose en paix. Donc voilà quoi. Voilà. Petit Sigo, tu as battu grande sœur, à Koufina Nini, et l'autre a pour ça. Ouais, sœur Abelika, maladie, n'est comme Ebele, donc il oumeli pensa quoi. Et banda moi kala, to bundani famille, to bundani to meki ko sala nyonso o to quoi ko sala, mais on n'a pas pu. Donc Nzambe m'tape ça m'tazui, donc azuka quoi. Voilà, tu peux se merci. Moi conseil nous par rapport à bandeko batikali. Ouais, conseil Zara que biso tikali photo ba ko mi batela ka eprit ba pe que mais vie na biso za maboko Nzambe quoi. Le photo sala bola mu pour que pour bola mu pour la rater. To banga Nzambe pour lobi na biso eza na maboko Nzambe. Voilà. OK, merci. Bino mo moto ga artiste lobi to banga Nzambe pour lobi na biso na maboko Nzambe donc to tambola. C'est moi qui vous remercie. Tala rande boye botiki ba famille na bino botiki ba mbetu. Boye ko passer na biso ensemble en deuil. Donc ils ont ma signe amour quoi. C'est à moi de vous remercier. Merci vraiment. Bonsoir. Chef, par rapport il y a Sangwa Passi, Sangwa Liwa, Komeli, Bisso, na groupe Mobimba quoi. Moi, les Lobanoni ne savent pas par rapport à ma campagne. Voilà. On a rebelle que non. On a encore vraiment été parce que c'est ma soeur, la grande soeur et dans la répétition, il a été à décéder. Et on a compris qu'il y a un côté, il y a Ndoto, rêve, il y a un loroni, il y a un que Moutouana a reçu la vantie pour la rater ma maliwa. Pour te faire tout ça, bâcher ma mousseau, ma maliwa, tout ça, bâcher au anate. Et la vantie, na commis dans la famille, la destination. Et j'ai vu que non, c'est vrai que non, il y a été à Koufi. Il y a Koufa qui m'a samedi passé. Il s'est passé ma carte ici, on a vraiment émotionné, on a fait battre. Il a été à Koufi à solo, dans le Kouta. Mais elle est toute na marque, pour vous savez. C'est un passé. Chef, oui. Sur la carte de Malbato, tu as la poste à toi, tu as la carte de famille. Tu as la carte de famille. Merci. Dans la famille, il y a des pesos propres. Des pesos, azali cancer nangai, na sens que papa, il y a des pesos. Ali, grand frère, il y a maman nangai, maman Pascaline. C'est aussi là que son âme repose un peu, manqué à Koufa Mwakala. Maman Koufa Kala. Mais papa, il y a tété. Tété a Koufi Oyo. Oyo, ngane golela. Papa na yé. Na maman na ngai. Bada papa moko. Maman moko. Et là, il y a ngai. Na vie à Queen Mother. To fifi. Bana o banga boti. Na bana o ngana boti. Basa bandeko propre. Ok, ngai nde. Na yé le kola. Neveu, il y a papa, il y a tété au alaliwana, au la wana. Voilà un peu ça, donc n'a pas ma casse. Chef, surtout Goeba, pour tout ce que bandego belé, ba lobby, ba pesi ba vie na bango, ba lobby ou ba koga koloba. Tu as la poste à toi, c'est on a biso maman, on a biso grand, tati na biso nyonso ya biso, abeli nini po et me mettre na liwa. Voilà, mon maman la mikemike qui nango, moi fièvre, moi malaria, mon nini. Ezaki nango. Ezaki non à hôpital avec traitement abimi à Taliboy parce que y a vendre awate. Malgré que non, abatami a Kinshasa, mais à quelqu'un qui m'a tadi. Quelqu'un m'a tadi à Kolikuna. À quelqu'un qui a 4 ans ou 5 ans. Donc à Kolikuna, mamnoso, à ça m'a tadi. Chef, si tu comprends bien, l'homme mi maman la biso na liwa, et ça va fièvre. Bon, ma fièvre, oui.
ba fièvre malgré maladi muso mike salaki o biso famille to moni leka ba fièvre mo malaria kaninga zalaka muto abeli ma fièvre mo malaria to pesa ki siboy to sala repos na ye abika to sala ki noso wana mais nzambe mutu alingi geno aza molimo ya mpate na ye oya salaki malgré pas la mitema mais on n'est pas des choix toi l'autre ça insulté mais et ça va pas la motema parce que kotala yaya o bofondaki na ye tamulai bébé qui est malade belé te likubu kara yaya ekokufa parce yango na chef moi conseil ni noki ko pesa na bandeko o batika na famille attaque yaya attaque leki metinga boy nandinga mabete nambibenga ka défait de guerre ya liwa pona nini ngai sincèrement liwa na bandai ko ndima ngote somme de kufi na ka otala ami ton nani kufeli na ma normal mais banda ekota libota na ngai liwa et même liboso ka fait na ya mbale ya siala akenda après et comme ka fait liboso ya Claude après et ben mi maman na 92 92 après comme ma papa na 2010 malgré la banda ndi mangote bon nabi que non na comprend mango que liwa ezali pour bandeko oyo nane komela bango te conseil na pesa bango la non nyonso tout le monde normal tout le monde normal parce que liwa ezali nzela ya mutu nyonso lelo esungai lelo esungai tantôt lobi kuna ekoki kozwa bato mosusu po liwa eza bongo ekozwa bato mosusu donc soki eyeli mutu wana malgré chaque wana vraiment chaque wana epesaka papa ezalaka makasi chaque wana mais soki eyeli yo toyeba kosupporte yango toyeba kosupporte yango neti ngai soki ba kosupporte yango te nakoki kosala n'importe quoi parce que ya tete. Merci vraiment. Donc, sango ekomeli ngana eza vraiment sango ya pasi makasi. Na okokata kolobate po esalanga vraiment pasi. Talaka grand sœur to salana grand sœur to fana na to partager mo ebele quoi mais lelo nzamba si molimo na minga olobeza te. Yo muto okufela na nute mo ba douleur a pas ça la rezate. Biso bato to kufeli ya to ka douleur oyo. Chef à lobby mais à encore s'exprimer tes pots pas si à vraiment comme ça mouton ça va être très cher pour la biche donc et ça là vraiment moi pas si quoi donc moi pas mais pas si donc Nzambegande ayebi donc minga kolobezate merci beaucoup la bande kono so ba assister biso la matanga quoi minga kolobezate Nzambegara donc tous ceux qui surtout la maboko Nzambe moko ayebi donc en tout cas merci la pesi ba mbote la ngebe na chez la vie à la carte à France Gaël Santonga Sandra Bossio moi c'est Pembe pour une unité Christelle la Tigresse Moussa Salanga Facha Miguel pour la quoi donc dans le labino trop pour une unité Armen Pro dans la Leli et ça va vraiment bien.
Papa,
Tala photo wana malamu soko tali photo wana oko comprendre que Tété azalaki mwana mwasi alolenge nini photo wana eza koloba mingi ndenge za wana sourire oboza komona na photo wana yango ezalaki vie ya Tété parce que tango chaque fois ngai na banda okende kokuta na Tété abanda koyamba ngai na sourire wana bato ebele bazali awa bayebaka koseka te koseka ezali kisi monene wana ezalaki secret ya Tété. Tété azali mwana ya Matadi babenga azali mwana ya mabengi babenga mabengi na Matadi tango nga nazali kokende Matadi soki nakutani na Tété Tété so okutani na ye okozanga sani ya kolia te eloko ya liboso akoyambela yo eloko akolia bato mingi lelo oyo bakabaka lisusu te bakoma kobomba biloko akolia Tété soki ole ayebi te ya na ngai amelaka akosombela ngai bière na mela et azalaka chaque fois disponible akolanda ngai partout akozala yo partout donc mwana moko ya malamu mwana moko ya boboto kitoko koleka bilamba ekoleka kodebla ekoleka kasi okana kozala lokola Tété misala milambo ndembo. Merci bien. Toyoki ba témoignage koyo bokomprendre biso toleka na dépôt de Jean de Fleur. Merci. La famille Mbekele, la famille Kanyama, groupe théâtral Nouvelle Vague de Via. Via est là avec le groupe théâtral Nouvelle Vague. Famille Malekani, Zola Niduki, famille Kama, Baseme qui a Tété, va couper sa gerbe de fleurs. Famille Jean Voilà, à Komilenge la Pona Yango. Les amis de maman Jo, Jolie, Yamousiki, va colenge la gerbe de fleurs. Les amis de Tété, Yamatati, Balandi Kino Awa. Merci, mais au cœur, c'est ça l'amour. Bongo, ba maman ya Gambela, ya marché Gambela. Oh ya tombola, batekela kabiso bilamba kitoko. Bandeko ya ninga ya baninga maman Jolie, balenge di gerbe de fleurs na bango. Bana ya Tété, toikolo bana nyonso bandeko na ye ya mibali, pe ya basi, basangane longo bango de tobengi bana ya Tété, bakoya kopesa gerbe de fleurs. Papa
papa ya tété, la gerbe de fleurs, papa. Famille Vwangi, papa Herman, maman Marceline, oyo bazwaki tété, kobanda âge à peu près à 2 ans, tant qu'on va botina ba koufi, bangonde bazwaki tété na matadi babokolier, kino lelo, bango va déposer gerbe de fleurs. Tokokende kosukisa eteni yango na famille Peso bakotika gerbe de fleurs. Voilà, nous courons derrière le temps et sans plus tarder, nous demandons déjà à l'orchestre Archange, c'est bien, prenez place et nous allons commencer par la commission communication sociale. Nous entamons directement. Nous vous prions de ne pas vraiment perdre de temps parce que regardez la montre et la pluie. Zulu. Jésus. Merci bien la commission de communication sociale. Merci bien. Merci papa Herman, merci maman Marceline pour tout ce que vous avez fait. Merci. Merci papa d'entrer tranquille. Merci musique sacrée. Merci Thierry. Voilà, c'est toute la chorale. Vous avez bien fait maintenant pour la table. Merci bien. Nakomaki komituna Zabe pona nini osala kaboye Basi nyonso kaka ngai Ekute nasalelaka yo Merci Koran Mwizani. Famille Eli Matondo. Moninga na ngai motema waki Yango nasengi na yo Yesu Pesa motima ya Jobe Famille Eli Matondo, président ya Koran Mwizani. Ata bapase motima yi Naza lokolo kati bale monene Okati masu eza kochola Moyena kati se ezali te Elikase na yo Famille Eli Matondo. Bamokeli bakanisaki mabe Namikabelaki na ndako Nakima matoki ya bato Nakomaki komituna Nzambe mpona nini osala kabwe Basi nyonso kaka ngai Ekuta na balaka yo Sibana nyonso wana Tete peso wake Yango nasengi na yo Yesu Pesa na motima ya Jobe Ya Jobe Yesu maneno motika ya Yesu Yesu mama umona yo kotika ngate Yesu
mana sengi na yo motema ya joke Yesu mana sengi na yo motema ya joke Merci les artistes. Voilà, ça c'est le groupe théâtral de Groupe théâtral de Via. Merci les artistes. Pasina dia yokela mahawa Nalela nalani mamaka usabuta na kai Kaloba motema ya mai patina yo Nibonde les paillotes. Voilà, parole de Chelem. Parole de Chelem. Manabia. Mananipe, Moboti Alambo. Mananipe, Oya Forma Bambo. Mami Zola, Malakai. Mami Malakai. Manafai Batina yo. Ibonde Inaba. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yesu mabangula yo botika mate botika fleur Yesu Yesu balasekina yo motema ya joie botika fierté Yesu nafa Yesu mabangula yo botika mate Yesu 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 balasekina yo motema ya joie Olha
solo elekebele yokela yeba motema na ngai bolamu na vie na ngai bolamu elekebele ovema elekebele ebata ya perso elekebele zela na toka Voilà ma picole sur la liberté à peso et vous décidez sur la mission à la voiture. J'ai qu'à la bête à toi, ma boucle. Voilà ma picole sur la moya d'aoui et la moya sur la mission à la voiture. À ta maîtresse, elle s'en va et tu peux la dire. Les choses à la fois difficiles et pas n'a rien commis facile. On est la vie, la Jésus, pour ça le Dieu, pour ce mal qu'on est malheureux. On a des commis, on continue pour la on a des continents, ça ne va pas être Yesu mon continent, mon continent, on a des continents, ça ne va pas être Yesu mon continent, ça va pas qualité, atteindre la possibilité, gagner la possibilité, au fond de la réalité, on monte malade, comme il s'en aussi, les choses à la qualité, les paniers comme un facile, on y a mis mais là Yesu, le Seigneur est malade, ça ne va pas on continue, Voilà, bakomi sinyo sur la colombe esika botelemi bokolenga opesa na bino bokozala gloire au Seigneur. Colombe boza kobongama totiki espace na paster Timothy Colombe soki obongami boyebisi biso bango nde bayembaki na mise ezalaki lobi bazongaki ndako bapeli mais voilà lelo dimanche devant comprendre nous sommes là la délégation. Merci bien. Bon, ils ne sont pas seuls, ils sont accompagnés dans Bandeko Bazar. Merci, merci. Merci, président Alex. Ok, merci bien. Merci, Christian. L'électorat va la demande. Représente. Les amis, c'est vous. Il devient que c'est
C'est tout qui est à colis, mais tout supporter pour tout ça le programme. Il y a des bossos, nakolobake, onyoso, azana problème, nande qu'on a besoin de biso, vous pouvez au tété, à mon abiso. Ezala nyongo, yazaki nango, ezala yo, mtozalaki na nyongo na ye. Na Kishasa to na Matadi omoni biso sur place awa Yami Balé naliko lakisa tete vuvu mpezo watiki biso
auti wapi abotami wapi. Tété comme on a Thérèse prénom yangwana Thérèse to meseni ko kata Tété vuvu mpezo mwana ya papa Pezo de Sayo décédé. Maman Timbwa Zoa Suzanne décédé. Maintenant moi botami asalaki na kanisi une année et demie ou plus 2 ans. Je rappelle qu'à l'âge à 47 ans. Maintenant, une année et demie ou 2 ans, papa Herman Mvang, na maman Marceline Zoya, Oazali tata mwasi na biso, bazwaki ye. Pe bambula nyonso yo, Alexia Ngokuna, yangwana ezaki mwa pasi, po benga ye tata mwasi, azobenga ye mama, azobenga papa Mvang papa. Parce que na ba âge wana, beloko yeba te nani penza mutabotaki. Donc pour moi aujourd'hui, mes parents na bangwana, baza vivant. Na continuer, atangaki, asalaki commercial, asilisaki, azaki pe na activité na muke ya commerce, mais mingi asali na banque centrale du Congo mais à Matadi. Asali na banque. Question munene oko komi tuna est-ce qu'abelaki? Réponse yango abelaki. Courte ou longue maladie? Réponse yango maladie ou melaki, c'est-à-dire longue maladie. Mais ce que tu n'as précisément est maladie nini? On a un conseil au monde médecin traitant naie. Il y a préciser yo ce que zaki nini parce que je suis mal placé pour na rolobango. Pour na bien motete. Abelaki mais azaki pe makasi azaki kotambola. Il y a des fois azobela, azotelema, azosala naie. Misala, je me souviens la simbi couple la souka dans le mois de juin, il y a l'ambaki na mariage. Donc pour dire que azalaki côté les mains, mais yo yé batté parce qu'elle était toujours joyeuse. Bon mon sourire. Et ça là que nous autres les mbaki. Nous autres les mbi. Alobi ayala kishasa ayoki nous autres malamute, nous autres les mbi. Et lui kolobate ke ba azwaki bakisite. Kuta ngoye na Kishasa uti ko bima kutu na hôpital. Nde aye na Kishasa. Mais na rêve na ye na maloba suka zale koloba. Alobi nakana ika na kufa na maboko ya Pezo. C'est pas pourquoi azalo babongo. Ayaki na ndako to yambaki ye pe aye kotika biso. Souvenir to kotika nango lokwa balobaki déjà awa. Il y a sourire naïe, chaque fois nous avons tout naïe, est-ce que ça va? Alors oui ça va. Attends, quand on est passé à Billy, on a l'air bien. Même si ça ne va pas, il y a Zoloba, ça va. Et Nzamba Kani a zoyé. On a précisé que tu as condamné Moutouté. Makamabando qui coûte les akunate, loin de là. Ndoki azate, pour pas l'absence de Kazate. Donc voilà, on a quoi Koloba. Pour na bomoina ye il y a avant la sukisa nazopesa programme soki tolongwe awa tokendo kunda na cimetière à Mingadi. Alors biso bato tikala to prévoir service na biso na ba frère baza awa bako continuer na musique pe o to monani nango toko kabola moko pambate atana ibisi binote mais yo mozo remarquer que toi na kati ya camp moins de rire aux en corps de garde et puis on va dans la canté on a ça nina ya ngwana soki programme na biso bande ko bando beta musique
biso tokei bao baotikala soki ji ekoleka ye soki eloko nini ekoleka ye soki esili koleka wana. Bonjour, merci beaucoup. Donc c'est merci mingi na ba mes condoléances na bino bo pesa biso tout le temps. Tozala ki na morgue bo mona ki présentatrice moko azala ki ana champagne la jugement a présenté qui émission depuis na morgue ti a commis nango place iba place qui est et na pourquoi bo mona ki le vilain de la presse fashion a présenté qui yango bo mona ki ndenga zo ki batu ba interview au plus lelo eza mukolo tozo kene kotika mama tete eza passe na mutema parce que kobungisa mutu na nzoto eza passe. Oui, molimo toko se comprendre mais na nzoto eza passe. Tolelaka torobosa na me oleleke sila me torobosa na te e aloka kolimbisa likambo eza kobosa na te donc kobungisa mutu na nzoto eza kobosa na likambo te. Donc il passe mingi na opesa la maman Queen Mother, maman Jolie ba mes condoléances na bango parce que na habité bino mo bomoni ba image ndenge elekeli ndenge bazeli la passe na mutema kolela maman tete aza maman kulutu moko nazala ki ne bien na matadi en fait voyage na kenaki bayamba na bango bato maye ezala ki vraiment fantastique azala ki na sia maladie ma azala ki na accueillante moko oyo ata amsusu ngana yo tokoka ki osala ngo te mais asala kiango jour ya marche na mona za témoignage na liboso jour ya marche tokenda ko marcher na ndako totika mutu te mais na si ya maladie na ye alamba touta marche te olia totunier ça va ye azala ki ata la passe ata zoka passe ndenini alobaka ça va na moni mate ta lambi na bi ah c'est que mère na ngai ça va na mutema passe na osonga kin oui ayaki kin maladie continue ki mais atiki biso to na choité ya likambo comme la nyama te comme la kamutu nyama soko kufi lelo mona normal mais mutu soko kufi surtout ça plus cher pour na yo oyo kaka passe pour comprendre nga voix ya okauka aleli tellement na yembi tellement na bini tellement on a koka tate en fait na habité ceux qui na ba o nga na osala ngo parce que ils a likambo ko mesana ils a la batem sur ba famille to mesana te mais libanda bo mesani mingi pour les cas ya famille. Donc toza esika oyo tozozwa bino tokena bino tina cimetière à Mengadi tokena otika mowei a préféré akende na mboka na mususu atika na biso a préféré kotonga ndako na mususu azane musika na biso a préféré akende na ye ke biso totikala mais eza to ekoleka tokolela tokobosa na te et que tika biso souvenir mutumo azaki plus cher pour na biso atika biso etika la kaneti li solo to comme obenge pauvre a comme pauvre aza susu azala kite a comme pauvre tete tozana choité tozana esika oyo boyo kata mutu moko ndenga azalaki na tete et puis na o ayeba ki ete na o ayeba ki boyo kabango. J'espère que déjà avant, quand tu es mort, tu n'as pas tout le kaka. Tu sikoyo, bozo kaka parce que azalaki cher et pas Queen Mother. Aza yaya moko en fait oyo mami mo vie akokobo sana raté. Akokobo sana raté. Et mo ka bi pona tete na ye osala nyonso. Ami kabimbeka alala raté azalaka ya kotelema alelaka ya nae alela kaka ya nae en fait nane komeli ngaite nane komeli yote ce qui peut komeli yo ou e komeli ngaite obi passe na ndenge salaka te obi passe na ndenge salaka donc tout ça na choité to kama interview moko to yo kabilo mo bolanda ndenge matete azalaki na biso et azalaki maman moko bien na ba photo na ye bobolo mona déjà que azalaki bien nos amis mingi kabo tozaki na ye na matadi aza numéro 1 ya ko témoigner pour na bola maman tete ndenge azalaki na biso kabongo. Bonjour. Bonjour mon ami. Mes condoléances. Merci.
En fait, yo moko moni ndenge makambo ezolekela eza liwa. Liwa la pongi kokana te liwa pongi soko lali okolamuka mais liwa soko lali oke libela. Retour ezonga raté. Retour ezala raté pardon. Ka bongo zaki na mama tati na matadi. Bo vanda ki ndenge ni. Nozanga même maluba oluba. Soki bato bazalaka bien ya tete a bien eza te ke po akufi yango fona témoigner bon non nazalaka na ya tete moi trop moi mingi aza sœur moko boye aza na motema monene malgré moto azanga badefo na ye te ma aza mpenza babengaka mama sociale nga nabengaki mama sociale ya tete azala wana ebosala na bino te nga mono naokoka te mame kopusa na meme peme na cercueil ya tete naondima tiki walali wana eza ya tete aza mpenza cher mpo na nga ya tete atiki nga mauvais souvenir fallait basouhaiter la mutu liwa te mais fallait ezala ya tete te fallait ezala mutu mosusu enge ezala bien voilà kabongo en fait nayebi te oui akei atiki yo conseil nini okokopesa na bao batikali bao basalaka mabe témoignage na bango na suka ya mokili na bango na suka ya vie na bango na mokili oyo ekokozala ndenge nini ezala kaka témoignage ndenge eza ya mama tete to ezala témoignage ya ndenge mosusu. Bon, na mokili to yebaka kosala malamu ese ya tete ndenge avanda ye wana ndima ete ke akokufa mais liwa lere yaka ilaka te so osala malamu même bible elobi bao baosala malamu bakontinue kosala malamu bao baosala mabe bakontinue kaka na mabe na bango mpo lobi na bango bango mo bakoye bango mpo liloba suki ezaka nzambe lelo nga mpe tokutani boyoka lobi mimi c'est normal mais nayeba nini ndenge nini naotambola nayeba ndenge nini naosala makambo ya mabe mingi te tokopia bolamu ke mabe tokontinue kolela ya tete toti kolela ya tete te bomoni papa Maswaku autrement dit Fali bomoni alandi ya tete ti mok aye na ye ti tokende na kunda soko na oyo te alandi kaka ya tete mpo na Queen Mother to alandi ya tete mosusu asalelaki eloko moko boye emarkaki ye na mokili ya si ntango ya tete azalaki vivante ou comment en fait ena yeba mpo na Fali Maswaku papa Maswaku relation ya yo na tete oui toyebi ke boza bandeko te mosusu olandi ya tete kaka mpo na Queen Mother to olandi ye na baton na ye oyo azalaki encore na mokili asalaki eloko moko boye emarkaki yo yango bikeno te nakokotika ye boye te fona kende kotika ye ntina suka ndenge apréféré akabwana na biso ya kende asala akende nde na monde mosusu epuis biso totikala na monde mosusu. Que son âme repose en paix. Merci. Nalandi ye na nsima ya Queen et puis nazwa chance ya komona ye leto tourna film bakundaka babo garçon titre nango ezaka nini papa film bakunda bino eza monde demo voilà donc ayamba biso kitoko tondo tourner chez wana aza na okuna ava komawa totourna tolia tomela donc akipa biso lokola bana na ye donc souvenir à bien on a tikala nango yangwana et puis ça fait un temps banda wana tu as so une fois je vois pas Queen et puis après wana c'est tout quoi mais mutumo bien mes condoléances na famille Queen à matanga pe comme kende déjà c'est-à-dire liwe za le roi bagé au mona ondi mateka kufi mais l'air comme kota na corbillard et kende et koti na libulu équation na leli c'est papa Maswaku na moketo za na otina kunda otika biso te naza pe na ti suka na ali. Merci beaucoup tozo continuer kosala makambo na biso ba o balandi ya tete batika ki ete balandi ti tozo kende na ye na kunda namoni ya buyi ebi ke ya buyi okima ngai mena na shate fona kanga e kaka namoni ke ya buyi okima ngai ya buyi okima ngai anga kota chobo abi tena matanga mosi mo ya 10 ans ozolanda nga posanga ni ya buyi bone na ki mandenga na otolela bien ya buyi eloko salionde nini bon esalinga pasi donc tout d'abord liwa esalaka bato pasi liwa ezelo moteke yo so
muta kufi epesa mutation ata mutona bando yo kanate mais so akufi ezaka passe parce que au mona ke bomona na soute donc sangwa liwa ezaka passe po moko ko akufi laza moko ko azande ko ngai donc nende ko nga za na passe wana na site au partage ngo biso nyonso donc passe wana eza ya biso nyonso quoi c'est ça okoko pesa la famille nini atana ba o pena ba kete neti ba biso ba o tozana vivante conseil ni okoko pesa biso témoignage na biso za la mabeto ya malamu te en tout cas vraiment témoignage ba tife za la bien po quand ne ba to ebi mokolo te to ebi pe ngonga te non liwa ezelo moko e ya na ka brisque o sutra ka bo olali o mona kaka OK o mi e ba inoto ke donc to mi lengela ka po to ebi mokolo te to ebi pe ngonga te donc o ya kei akei liwa eza nzela na biso nyonso eza makambo nzambe nzambe ye mo mutu apesaki biso grande sœur ya tete nzambe ye moko mpe azwi ye donc lokola nzambe azwi ye biso baoyo totikali totambola kaka malamu na kobanga nzambe les uns les autres tozalaka bien na bato mpo ye akei ezalaki mokolo na ye nde lelo peut-être ele mosusu ndenge osola nanga lelo omonaka abu osuki ke lobi ekomi ka oyo ya abui lobi oyo ya mwana 10 ans donc c'est ça quoi eza nzela biso nyonso quoi merci à vous na sepeli namoni oza na biso tina kunda oh bon oza te tina kunza te mama tina mama je vous tous dans le donc non pardon naza tina kunda donc naza awa naza tina kunda non ti doit kunda ti doit to zapena zelo to lanti likolo ya tete to lanti fleur quand ningi ça trop peut to za tina suka voilà merci à vous toza le longo voilà nazo continuer autant ça micro na ngai bon nga bien aké en fait na habité son Europe na habité comme boni na Europe nga je l'aime abi monde de longues jambes je l'aime voilà je l'aime boni ouais bien en Hollande et le kosali ondeni ya tete ndenga tiki biso en tout cas iselenga passé aza yaya aza maman oyo que tant bando kutana tout ça vraiment très bien asola bien donc on a yoka ki yango eswa kinga na kokai ko résister te ke na zanga na matango ya on a bena se présenter na babito lela na ba o bazolela na moment matanga tous à l'ensemble de salut voilà je l'aime na moni ça passe mingi pour la moni ma mi c'est comme pembeni mais tu peux s'appeler quand même diable espacité voilà okoko pesa conseil na ba ndeti biso ba auto tikalina yo mokope témoignage na biso ke na mabeto ke na malamu parce que ba témoignage musu ça ce que muta fina konka ba to sepela a kene vraiment yesenga ka bongo en fait na habité au sepela la témoignage o eleke pa tete to oyo ya mabe nga en tout cas na sepela na témoignage na ye parce que na vie faut ouais ba ko soigner faut ça très bien na mutu nyonso parce que to ye bagaté to baraté le les atour ya tete lobi pe ko za tour na rien ko za pied tour na yo et ko ya tamso na libaku ya pamba donc to éviter ko za na ba problème to éviter ko lata kama na mtema ko za kana bakanda ke ozola muka na bakanda na mtema en tout cas eza malamu te en tout cas bande ko na nyonso so yi muto za na problème ya moto sale fort sokola motema no eza peto pour même liboso nzambe akoyeba ke te mwana oyo ana problème te mais tant ozo sala eloko te ozo continuer kozana kanda mutu donc ozo komi boma donc pona ngaza so na kanda mutu nazo komi boma ngamo pona yoka kama bekati na ngai donc on akoloba yango wana biso to bongwana to bongola mitema to bandeni akotambolela et ko aider biso merci j'espère que nous tina kunda non oui. C'est Philippe Tokomatisuka. Voilà, Armand Pro, non c'est là. Toi qui n'es pas image au Tinasuka, toi comme Matina Kunda, te finika tete et plutôt Kabana. Voilà. Merci beaucoup.
ya bomoi nanga esimbami na yo lobiko na ngai esimbami